atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA, amamika koko na accent ko, na ponctualité, pe régularité, na CAA, ezalaka te, oh, ba yebisi yo vol, ekozana ba 9h, yo pe oyena ba kifunda na nyonso, okoma boye o, elongwe 9h, ekomi 14h, embadi, oya kobeta miso, loko la kapo na aéroport, awa soki balobi 9h, etikali 9h, koya na yo kutu retard te po, okolelebele pamba, ponctualité nde affaire na bango, et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon, po ba vol erataka te, na ba fréquence nyonso, ya ba différents vols, na ba différentes destinations, et ezalaka respecté kitoko. Ah, Fly CAA, Mojalisi, bana mboka na bapaya, esi bandima yo, mfumu, The King. Boza bele bosa bateza na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple ya mokolo ya mardi 26 mars pona ko somino ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeta ki bongo masolo na homologue na ye ya Sud Soudan et po wapi ba lobela ki bongo respect accord de paix héritier mapinyo ya pesi bino ba détail. Après réunion consultative na bango, lundi na ville ya Kinshasa, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na moninga na ye ya Sud Soudan Salva Kiir basengi relance na lombango ya ba processus ya kimia ya Nairobi pe ya Luanda oyo ezalaki initié respectivement na communauté ya Afrique ya Est pe ya Union africaine. Ba chef d'état mibale bataki accent mingi na masolo na bango po na likambo etali ko harmoniser pe ko établir complémentarité entre ba processus mibale oyo pour une solution moko efficace et durable oyo eko restaurer kimia sécurité et stabilité na est ya République démocratique du Congo pe na région mobimba motivation oyo etomboli bongo président Salva Kiir awa ezali koluka kimia alingi amona stabilité na région pe akosala makasi pona ko contribuer ndenge président Tshisekedi alobaki na conférence de presse oyo ezalaki organisée na suka ya masolo na bango ba échange na bango balobelaki promotion ya kimia pe stabilité na région alobi azali ko rassurer engagement na ye en tant que président ya EAC ya ko travailler ensemble pour la région et za la sécuriser pour le développement socio-économique na yango ndenge Salva Kiir alobaki na ngambo na ye selon ye alobi RDC akoki kolongwa soki mokete na EAC parce que ba membre mososo bazali kolinga kimia te kasi esengeli boyebake a répondaki na question moko pona oyo etali nécessité ya kotonga mur le long ya frontière ya RDC président Tshisekedi amonike ezalaki importante tozana ba milliers ba kilomètres ba frontière tozali ko regretter ko tambongo ebele pona ko investir na makambo mososo chef de l'état a précisé que conflit entre RDC na Rwanda ezana rapport mon côté na ba peuple ya bamboka oyo mibale ezali régime des ali dirigé et pa ya motomoko oyo azali ko attaquer RDC kasi régime oyo ezali éternel te mokolo mosusu ekoki pe kosila ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abakisaki après étape ya RDC président Salva Kiir akoko ba tourner na ye na Angola et pa iwapi akokuta na président Joao Lourenço na cadre ya ba consultation crise sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et kozala parmi ba sujet oyo et kozala aborder. Ndenge Toepse Kibino le 24 mars 1969, le 24 mars 2024, Kokisi 55 ans depuis tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, Nde Akufa. Natina wana info la journal la peuple Nandila, ya Nadine Assona, mais que c'est la biographie naïe. Lundi 24 mars 1969. Joseph Kasavubu abotama vers 1917 pe akufaka le 24 mars 1969 oyo azali bongo premier président ya République du Congo to moni bongo Léopoldville de 1960 à 1965 azalaki bongo membre ya ethnie Congo akomaki dirigeant ya alliance ya ba Congo abako na mokuse na ba année 1950 pe azali moko ya ba principaux promoteurs ya
indépendance ya Congo na domination coloniale belge. Ye akomaki premier président ya mboka na alliance na premier ministre Patrice Emery Lumumba pe après obtention ya indépendance ya mboka na 1960. Gouvernement na bango e confrontaka na série moko ya mouvement ya sécession pendant ngonga wana centriste Kasavubu pe gauchiste Lumumba bandongwanaka pona koluka assistance ya Union soviétique yango ememaka crise politique na mboka nde Kasavubu afundaki gouvernement ya Lumumba na ba sympathie communiste pe apesaka dissolution na ye après exécution ya Lumumba na 1961. Kasavubu a présidaka série ya gouvernement moko faible na ko affrontaka rébellion ultérieure ya ba partisan ya Lumumba nde na 1965 azalaka renversé na coup d'état oyo Joseph Désiré Mobutu asalaka ye pe 4 ans après Joseph Kasavubu ayaki solo kukufa. Rédaction, il y a un fond la journal à peu pour le peuple et mais qui conseille une réflexion par rapport il y a date il y a loi il y a feu président Joseph Kasavubu. Bolanda reportage au héritier Mapini Marcel et 24 mars 1969, ezalaki date ya liwa ya fait président ya République démocratique du Congo, donc premier président Joseph Kasavubu oyo a dirigé Kambo Canabiso juste après indépendance. Président Joseph Kasavubu elongo na ba Patrice Emery Lumumba, Baboli Kango, Bachombe pe batu ebele bangonde babundaki pona kopesa mboka na biso lipanda enfin que ba Belge baye bana kokende. Fait président Joseph Kasavubu a dirigé Kamboka Oyo, République démocratique du Congo, Kobanda 1960 après indépendance, Kino 1965, Pekotika et Sika na fait président Joseph Mobutu. Natina wana fait président Joseph Kasavubu akufa kabongo na 1969 na mboka na ye kuna na province ya Congo central alors que ye atika mokili lelo ekokisi bongo 55 ans depuis ye akufa eloko nini ba congolais bazali ko garder pour na fait président Joseph Kasavubu nzokande ba congolais ebele mémoire na bango ezali ko kanisa lisusu te date ya liwa na ye mingi tulobela ka date ya liwa ya Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 1961 oyo lelo na mboka na biso ezala ka journée moko férié kasi ba observateur ebele bazali komituna boni date ya liwa ya fait président Kasavubu ebele bazali kobosa na ye oyo ezali injustice te mikolo eleki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobelaka likambo ya koeleve Joseph Kasavubu na rang ya ba héros kasi ordonnance moko te elanda likambo oyo eloko moko pete etikala kosalema nzokande Joseph Kasavubu date ya liwa na ye esengelaki pe ba congolais bakanisaka yango ndenge tokanisaka Patrice Emery Lumumba pamba te ba historien bazali kokamwa komona date ya le 4 janvier 1959 ba emet oyo ebandaka na place Inka pona koningisa pouvoir colonial ezalaka bongo meeting ya Abako oyo ezalaka dirigé epai ya Joseph Kasavubu yende alinga kopesa meeting oyo lokola pouvoir colonial aboyaki yango tala esika ba emet ebandaki donc soki tozali kokanisa date ya indépendance le 30 juin 1960 lelo ebosa na makate na mémoire ya ba congolais nyonso pe date ya le 4 janvier 1959 yangonde epusaki République démocratique du Congo azwa indépendance na ye boni ba pionnier ya indépendance ebele tozali kobosa na bango lokola Joseph Kasavubu totongela ye monument na place Kimpwanza na commune ya Kasavubu esengelaki pe date ya liwa na ye ezalaka commémorer enfin que histoire etikala na mémoire collective ya ba congolais lelo soki otamboli kotuna bato date ya le 24 mars 1969 ebele bazali kokanisa yango te ebele bayebi yango te nzokande ezali date moko historique oyo ba congolais nyonso esengeli bayebaka nani azalaka premier président ya RDC akufa mbula nini asalaka nini pe azalaka nani nyonso wana histoire ya mboka na biso esengeli tokoma yango na mboka na biso pe esengeli totangisa yango na ba génération future po bato nyonso bayeba banani bazalaka ba pionnier ya indépendance ezalaka kaka Patrice Emery Lumumba te Joseph Kasavubu pe azalaka na makambo wana lokola premier président ya RDC. Veta bongo masolo ya élève ya complexe scolaire Maman Pemba
oyo ezana kati ya fondation Norombungu bango basala ki visite guidée na kin marché ezana de bonhomme. Reportage Ladiland. Na complexe scolaire Mama Pemba, ba enseignement ezali ko pesa manandenge ya kosakana te bosimba ke école oyo ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, bana bazali ko yekola na ndenge ya kosakana te. Weekend et l'équipe délégation ya ba élèves ya premier p deuxième maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba kendaki na supermarché o ba bengi qu'une marché ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete pour na kosala visite guidée enfin que bana ba kota na supermarché batala biloko ndenge ezali kotekama batala ba client ndenge bazali kokota pona kosomba nyonso wana ezali ko contribuer na enseignement ya bana oyo bazali kopesa bango na complexe scolaire Mama Pemba bango kuna basangisaka théorie elongo na pratique bosimba ke délégation ya ba élèves oyo ekambamaki epai ya madame directrice ya complexe scolaire Mama Pemba Toto Kianga oyo atambusaki ba élèves bisika nyonso azali kotalisa bango biloko nyonso ndenge elekaka na supermarché ba élèves oyo batondisamaki na esengo pe savoir na bango ebakisamaki. Kaka sur place na supermarché oyo ba élèves batunaki pe ba question epai ya ba enseignante na bango pe bazwaki biyano ya ndenge na ndenge. Curiosité ya ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba impressionnaki même ba responsable ya supermarché oyo bamonaki vraiment que bana oyo ya complexe scolaire Mama Pemba bazali kozwa enseignement ya qualité pamba te mituna babandai kutuna e kadraki na esika bango bayaki kosala visite guidée na supermarché oyo na quartier de bonhomme na commune ya Matete. Nyonso elekaki vraiment kitoko complexe scolaire Mama Pemba toujours likolo école ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso ezali esika malamu yo parents okoki kotinda mwana na yo okozala de cité akozwa enseignement ya qualité pamba te complexe scolaire Mama Pemba ezali vraiment école moko kitoko pe ya malamu oyo bana esengeli bayekola nyonso na effort ya yemoko honorable Nerombungu oyo azali kosala éducation ya bana cheval de bataille na ye. Kaka na masolo etali au complexe scolaire Mama Pemba boyeba ke bango ba sala kibongo na siège na bango ndenge mo mesano culte d'action de grâce au basala ka chaque lundi. Reportage. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bami pesaka toujours na makambo eteli mosala na nzambe bosimba ke lokola école oyo ezali ya fondation Nerombungu lokola initiateur na yango yemoko honorable Nerombungu azalaka évangéliste itinérant batiaka nzambe toujours na première position ndenge kaka momesano ya chaque lundi bademaraka toujours na culte d'action de grâce ezali pona kotika poso na bango mobimba na maboko na nzambe enfin que nzambe ayeba na kosunga bango pona mokolo ya lundi 25 mars 2024 bosimba ke culte elekaki kitoko bayembaki bakumisaki nzambe pe baadoraki na ndenge kaka ezalaka lokola momesano tomonaki ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba basanganaki pona kotika semaine na bango na maboko ya nzambe boye prédication esimbamaki epai ya révérend Désiré Ngina oyo azali professeur ya cours ya religion na complexe scolaire Mama Pemba ye ateaki bongo na mokanda na Matthieu chapitre 21 verset 1 à 3 alobelaki likambo etali élévation lokola ezali semaine ya passion alobelaki makambo ya gloire ya Jésus oyo Jésus amataki na punda azwaki succès kasi Jésus azwaki gloire bosimba ke punda oyo azalaki ya kokangama ezalaki eloko ya pamba kasi lokola Yesu amataki likolo na yango talatina punda azwaki succès lokola semaine ya passion message ezalaki capté 5 sur 5 epai ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ba assistaki na culte oyo batondisamaki na sengo par rapport ya prédication oyo epesamaki epai ya Désiré Ngina ndenge ye moko mote ya mokolo expliqué na micro ya Info Lingala. On a choisi comme thème élévation. Thème ngo euti wapi? Tomoni mpunda oyo kangama na mama. Mais Yesu aponi kaka yango mpo a élevé yango et memaye Yesu azala na gloire
kasi succès eza ya punda. Alors pona ko benda bana na basali ya Mama Pemba bazala branché na sango malamu na Yesu. Ete Yesu aelevaka, mais aelevaka moto oyo azali désordonné te, na moto oyo azali humble. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, bazali ko batela toujours ba valeur chrétienne, ndenge kaka bino moko bomonaka awa likambo ya nzambe nde batiaka liboso, yango réussite ezalaka toujours na complexe scolaire Mama Pemba na misala nyonso bazali kosala. Nous avons communiqué moko awa na établissement technique ya honorable Freddy Chibangu Landayango na micro ya Nadine Asona. Cellule technique ya honorable Freddy Chibangu Kabula bazotalisa na bato nyonso ke ba information moko ya lokuta ezotambola ya mouvement moko to association babengi société civile mouvement de lanceurs d'alerte contre la corruption dans l'appareil judiciaire. Nyonso pona kobebisa image ya honorable Freddy Chibangu oyo azali bongo Elia Chilengi, association oyo bazali kobebisa crédibilité ya cour constitutionnelle pe kolobake bato ebele ba corrompaki cour po bazala réhabilité pe kotanga kombo ya honorable Freddy Chibangu Elia Chilenge na Kasai Oriental pe bazali kolobake apesaki na juge moko ya cour constitutionnelle parcelle pour na ko gagner siège nde mise au point ezali boui. Honorable Freddy Chibangu azali personnalité moko intègre et puis honnête. Oyo bana ya Chilenge bakosite po na kopona ye loko la représentant na bango na Assemblée nationale pe na haute cour. Honorable Freddy Chibangu amemaki ba preuve nyonso oyo etalisi que IDPS nde a gagnaki 2 sièges oyo seni apesaki na candidat ya regroupement A24 pe déclaration oyo eza ata na preuve mokote kasi ezali kaka po na kobebisa honneur pe crédibilité ya honorable Freddy Chibangu pe ba auteur na yango bayebake eza infraction ya diffamation pe dénonciation calomnieuse selon code pénal congolais livre D. Et puis honorable Freddy Chibangu aza kobongama po na ko saisir justice afin que ba auteur ya ba déclaration oyo ba reprendre na ba acte na bango. Communiqué oyo eza signé le 18 mars 2024 pour la cellule technique ya honorable Freddy Chibangu Kabula tomoni bongo maître Madimba Kalala Emmanuel. Compagnie africaine d'aviation CASA pour présenter Baklion Naye vœu de meilleur pour l'année 2024. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika to bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Tobeta bongo masolo a fait les sociétés pour l'ensemble que pont et Kabola quartier Kayolo na kuna na commune Kimbati ke Nanjidi quartier 11 ezako beba paysan na etamoko ya mabe makasi. Reportage Midjo Mabas. Population avandi na quartier Kayolo na commune ya Kimbanseke elongo na oyo bavandi na njili quartier 11 pont oyo bozali komona yango nde eservaka bango po na kosala ba navette de part et d'autre kasi etana yango ezali vraiment malamu te bino moko botala awa moto akoki kokatisa ndenge nini
même bana oyo balukaka nzela yango pona kokende kelasi ezalaka vraiment danger etana yango ezali kosenga babongisa yango batonga pont moko ya kitoko oyo ekoki koservir population na ndenge ya malamu pamba te ba risque ya boye botala bino moko bato ndenge bazali kokatisa na keba na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya Peuple boyoka population ndenge alobi babongisa esika oyo ebonga eza ligne principale kokende kolongwa koto soki tinjili mbala moko so bato batia prince bakotia prince toke mwa motuka pe tozomata metala ndenge tosufa ta boye moye koloba eza te papa ta tozotambola samba saki batiela biso pont ya sika nzambe apambola oyo akokanisela biso makanisa ndenge wana abongisela biso place oyo papa toza na souffrance awa na ngambo ya njili ngambo wana eza ngambo ya kingasani eza direction principale ebandi bana pomme si route ya mokali eza nzela mo bakotiango makadama monene tomona na bakulumba bakotiaka makadama nzela mike tomona na bakimbantere bakosala bakadama balimete pourkua biso awa na njili ya ntyango direction monene banda pomme ti route ya mokali basali biso prince ya monene babongisi biso pont oyo bamama balelaka awa bakulu na awa koagrese bamama tina moi tina butu tala pont tala nzela moke boye moye bato baleka eza te tobanzi ke ba autorité pe bato nyonso ya bonne volonté bakoki kosunga population ya quartier Kayolo na commune ya Kimbanse ke pe ya njili quartier 11 po na kobongisa pont oyo enfin ke e permettre bango bakatisaka esika na esika na ndenge ya malamu population abika ata kobika po ba risque ya boye ezali malamu te moto akoki kokweya na esika oyo na biloko na ye oyo akoki komema ekozala malamu te. totikala kaka na basoda félicité pour nous sommes que quartier Badara yango pe kuna na commune ya Ntsele eza na likambo etali érosion za kotumisa bandeko na so vandi côté kuna Rit Kindu mijoma basi bazaki na compte Info Lingala. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esika nini secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin ke ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli kwa problème ya érosion oyo to comprendre te la balle vise la bien plat bandali kotina se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco tozo comprendre érosion te soki ndenge tokosalama biso moko population tozomeka ba renfort moko tozokongola mbongo na quartier pituluka sotia libulu yango me tozoba tosala ndenge tosengi ba aide na bino bakonza mboka botali kamanzila oyo Badara eza commune moko munene. Tobanzi ke phénomène érosion ezali vraiment fréquent na ba commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo epai wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Journal la peuple mais comme terminé le solo ya Sinda o abengaka bongo citronnelle Nadine son reportage. Ba sous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzoka nde eza na ba vertu ebele na ndenge ya kosakana te yango eza nini ye eza nde citronnelle to Sinda yango ejuaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso na oyo etali indigestion bosimbake citronnelle et activaka digestion et stimulaka ba fonction ya estomac eza na effet moko positif pour na bacolite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pour na dégonflement citronnelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa wapi eliminaka ba toxique et kondisaka nzoto il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa citronnelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila po
na bato oyo babela karimatisme citronelle eza fin esilisaka douleur yango il suffit kaka ozwa yango onikiniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyonso ekosila grippe rhume na fièvre citronelle esilisaka yango dada grâce ya anti-inflammatoire nango okomela yango ndenge nini ozwi mai na yo otokisi yango makasi okitisi yango na moto ozwi citronelle na yo opasa yango kitoko onikiniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na nsima oza na ntina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komela katasi moko ya citronelle bokobanda kolala pongi kitoko neti babebe citronelle eza très efficace esilisaka douleur ya baventre yo ndeko mwasi na temps ya baperiode na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronelle na yo omeli pasi nyonso ekosila botuna nini citronelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insecte na ndenge ya mokie te okosala ngo ndenge nini ozwi citronelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi baporte mpe bafenetre nyonso milinga wana ebomaka ba insecte nyonso na ndenge ya mokie te ata mpe soki ngungi to nzoi eswi yo isifi kaka ozwa citronelle na yo onikiniki place oyo insecte eswi yo pasi nyonso ekokende nzambe aza malamu asala presque nyonso na se na moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi botuna nga nini citronelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te ndeko ozwi citronelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe citronelle eneutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa ide te ozala posola ta sapata kitoko pe ya qualité place ya sur ya kosomba yango 7e rue Limete Petit Boulevard okuta Papa Griffe azana na po na bino topasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage? Pour nous, les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au delà. Adjoint ils allaient chez Gogo Moulumba, fils gouverneur Argentine au delà. Nous avons même bonne foi. Alors, on a pas chef de l'État. On a fait mon compte. On a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale
na Petit Boulevard, place partie soit un peu monsieur on a passé à Babou à Kekele, pour le monde a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa Dieu Simawa, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapatu ya munene, le koloko la île. Yaka na odimina ngoko mangwa yemoro, de kokao. Aux ala o le kwa yemoro, ngeko maboli le kola île, yaka na osala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Vous allez communiquer écologique pour la lecture na. Ba famille Tumba elongola ba famille Bashala bazana mawa kwebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya mwana ndeko papa pe noko na bango José Tumba Bashala oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi vendredi 29 mars 2024 veillée mortuaire ekozala na salle Oasis oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Référence après église ya Shekina. Mokolo ya samedi 30 mars 2024 de levée du corps et kosalema pe exposition na morgue ya hôpital Roi Baudouin Premier ya commune ya Masina. Bongo à partir ya ngonga ya 11h nde bokundami et kosalema na cité de la sagesse na Nsele Bambou. Kasi na ngonga ya 14h de bain de consolation et kopesama toujours na salle Oasis na quartier de Bonhomme na commune ya Matete pene ya église Shekina. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka José Tumba Bashala. Tous ceux qui te servent, je viens Seigneur. Zalaki ebele pona kolanda info linga la journal ya pepo na pepo soki bo sepela kina kusa. Merci na Igor Ntingi Matomina azaki bongo na sima ya caméra. Concours rédactionnel ya Nadine Asona Pemijo Mabasi héritier Mapinde Mingulungu a supervisé qui journal oyo montage c'est même pas que pas ya Christian Kenyeben pe Fabrice Lundombi. Ngana notre pisane rendez-vous mais que vous allez au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission amipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King